Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Mbote mingi na minosi tuba bolinga mama Eliane tunapesi no ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Wabino mama Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali, et vous de votre côté c'est comment? Merci mingi na bino nyoso to bo disposateur mino pona kotala ngato pe pona koyoka ngai. Merci mingi na bino nyoso to bo partager ba émission ya mama Eliane to. Ndeko sezamba no liboso na kosenga na yo o s'abonner na Eliane Netu TV. Après avoir s'abonné ou activer cloche de notification pour que ceux qui émission est-ce que côté na kati ya chaîne abiso oko kokoyeba ki émission est-ce que ekoti na kati ya chaîne abiso na lo baka soko za fanatique révolté kota la ngaite pour ko sepeno na ngaite soko yebi ko za muto akanda kanda na boka litama boloko ya mama Denise so yebi ko za mutakanda kotala ngate po osepela na wana ngaite soko za fanatique révolté kotala ngate po osepela na ngaite soko za mutakanda kotala ngaite po osepela na wana ngate émission na biso papa pour le mariage bien awa Eliane Netu TV eza pona obebisa te ka seza kate pona ko bongisa na zuba retour ebele par rapport à émission na sela kibino ona episode bino kende kwa mobali sani na kati ndako alinga olela sani ndako te yazaka kaloko mbwa libanda ka sanya libanda toko sala mo mke na kati ya tabu toko sala mo mke ma toko sala mke ko sala pe na mo tabu na kati mais nde baloba ke na éducation soni ezala kati lelo na ko so na ba jeune o baza vraiment na nuna ba jeune o bazana kati ndako mabala ata opi bazana mabala te oyo bazana no na période ya maternité. Période de maternité cela veut dire que o bazana na kati ya kobota bana lisona yako so na bino vraiment eza pasipe eza mawa ndena lobaka toujours que nzamba sala biso ndenge mon côté nzamba sala mutu na ndenge na ye mais na mukolo lelo oyo biso ba africain na loba mingi ba congolais po biso moto ba congolais bazairwa tokoma mingi kolanda makambu ya mindele makambo mindele basala ka yango tolinko landa mundela sali boye tolandi mundela sali boye tolandi eza mabete malamu tozo akaya malamu ya mabende totika toza mindele te eza na makambo mususu mindele ba supportaka biso batu mundu to kwa ko supporter yango te eza na makambo mususu mindele basalaka biso soko sali yango elukelo problème parla na nina loba boye eza na mwana moko ya mwasa leli makasi mwana moko mwasi alili makasi mwasi na kati ya ndako libala mwasi ya libala likolo ko yoka ka baninga tangu ngana botaki cordon umbilical mobali nanga kata cordon mwana tangu na botaki mwana mobali assiste ki ngana kati ya salle d'accouchement tangu na botaki mwana ekitaki boyezonga ki boye mataki likolo ko yoka makambu ya baninga yona lobaka lelo eza nazo pesa bino de conseils monsieur ça basé sur les conseils. Ne vivez pas pour les autres, vivez pour vous-même. N'enviez pas ce qu'ils font les autres. Makambo ko lula makabilo ko bato bazo sala. Parce que ya sali boyenga na sala pe boye. Po ya lata ki boyenga na lata boye. Po ya zungisa ki boye. Monu ya mwasi aza kolela na yoki pasi na yoki mawa mingi.
kolela na ye euti na nini mwana oyo mwana na biso parce que aza mwana epa na nga azalaki na zemi ya mobali na kati ya ndako na mobali zemi likolo bilandalanda oyo akolobaka ke baningaka ke ntango nabotaki mobali azalaki nde na koyebisa bino wana mwana wa mwasi ake kobota mwana ayebisi mobali na abi te nga na kolinga moma oyo ezala moma moko penza nalingi ntango na kobota mwana yo ozala wana okata cordon na ye osala boye ezongisa boye nasepelaka ntango namonaka mwana so abotami batie mama na tolo olie batianga mwana na tolo malamu batia o na tolo ntango babandaki kosolola boye ezalaki na kati ya amour ambiance ya bolingo mobali andimaki eki ambiance na bango boyebi ke na bandako ya libala ezalaka na moma moko boza vraimen na amour moko bozomona eza bozosola makambo mosusu bokaosola te makambo mosusu ezalaka tabu me na minute na bosololi yango antuka bolimbisanga fona mpangosa mwa motoki toa na Congo boyebi malgré clime osala me mwa molungi eza kaka mwana na biso oyo mwasi mokolo ne akobota ekoki ake kobota ke na mobali ndenge asengaki mobali akomi esika akobota na poto na Kinshasa te na poto na salle d'accouchement alobi alingi mobali assiste ye ndenge aza kobota lokola mindele eza spécialité na bango mindele balingaka ndenge wana mindele balingaka azobota mobali azala wana nde na kotoka koloba ke ezala makambo mosusu mindele basalaka biso tokoka yango te eza mpe makambo mosusu ya biso mindele mpe bakoka yango talo il faut pas envier tout ce que font les autres il faut pas envier bandeko na nga kolinga te mpo ya sali boye nga na sala boye okokosala bongo ebongi ça passe ou ça casse okokosala pe bongo ebebeli yo okokosala bongo pe ebongeli yo mais oyo biso mwana ebebeli ye ndenge nini mwana koti na salle d'accouchement na mobali abandi makambo ya pasi ye alingaki mobali asiste ye azoka pasi mobali asimbe mukongo mobali akarese ye mobali apese bizu mpona pasi wana donc alingaki kovivre eloko moko ke eza inoubliable etikala vraiment grave na kati ya mito na bango parce que mwana aza mwana liboso mobali aasiste ndenge azobota mwana na kati ya salle d'accouchement bamama oyo boboti bana boyebi soki mwasi aza na pasi ya kobota soki mwasi aza kopousse mwana bamama bokenda maternité boyebi boyelanga na bacommentaire likambo na koloba soki eza ya lokuta botiango na commentaire ezalaka ntango mosusu bazoba na opousse oli mwasi apousse mwana omona pousse kuna na nsima pondu nyonso to alieki na madesi pouf ebimi bokomprendre eloko nini nangi koloba ezalaka ntango mosusu balaba pousse ale pousse ozo pousse olie mwana bima biteku nyonso to olieki na matembele bimi kuna na nsima. Oh, je vous rappelle s'il vous plaît. Olie mwana bima na liboso esika o nzamba sala ke mwana bima okomona esika o nzamba sala ke mwasa muta kende cabinet po mwasa kenda cabinet mobali akenda cabinet okomona bandunda o oliaki babite kuteku yo oliaki ebimi kuna na sima ba mama bokenda maternité boyebi likambo na zoloba soki na kosi bocha na commentaire pona kotanga toloba siko toloba on a français pona lingale ko sala mabe okomona mwasi bazobisa pousser mwana po pousser mwana du moment kaza ko pousser mwana a pousser kaka soki na kosi bocha na ba commentaire muso ko pousser na mwana na kaka ezobi manzela moko ko boto ezaka makambo ebele ozo tindika mwana bimi koto kaka pe bimi koto ta musu mwana nana bimi te kaka muto bimi ile kwa liboso ba mama bocha na ba commentaire so na kosi alors biloko na za intimité moko boye etika la kaka entre you na ba médecin na ba sage femme o ba botisio botala mwana ya mwasi azalaki na posa mobali na ye azala wana tangu ya za ko bota akata cordon mobali azala amona nyonso ndenge aza ko bota bolingo o toza ko envier bolingo ya mindele mwana biso ya mwasi na place a pousser mwana pousser kaka mobali atali pesi mobali somo kotala ndenge mwana pousser kaka a pousser mwana pousser nzota mwasi ebongwa na katangu mwana bimaka na kati amoni mwana ndenge bimi na nzota mwasi na ye atali bosoto wana nyonso ndenge ezalaki ndenge mwana bimaki
bino boyebika ndenge mosusu aboti bamakili ebimaka banini ndenge ebimaki wana esali mwana mobali wana somo esali ye somo atali somo wana azalaki na nini ntango mwasi abota azalaki na kamera tolinga mikolo nyonso kaka boye filme azalaki na kamera na maboko di moment kazo filme atala boye mwana wabima teleko ebimini eza nini baponu na babande omwa yasaliaki ebimaki esali nanu somo atala boye mwana bimi esala ye somo abima na sali d'accouchement abi babimisa ye babimisi yaki po amonaki somo esalaki ye somo koto oyo mwana botemi esengo me biloko oyo amoni mutu nyonso toyaka na motema kosupporte te biloko wana biloko oyo amoni esalaki ye somo efe dégoûté ye mwasi mbala moko esengo ya mwana botami ma dégoûté mwasi mpona biloko oyo amonaki ndenge ebimaki na nzoto ya mwasi na ye baboteli mpe mwana mobali oyo mibali balinga mwana liboso za mwana mobali baboteli mpe mwana mobali abimi akei jour wana azonga na maternité te po azonga ya kotala mwana boye mobali akokata azonga te mpona mutu na ye na video na banda kofilme salite oyo amonaki ekotaki na mutu olia tala esengo bebe abotami ye aza kaka na basalite oyo amonaki bakaka oyo amonaki bamakila oyo amonaki ndenge nzoto esalaki ndenge mwana bimaki mpona ye ezalaki somo akokaki yango te na cordon babekaka takataki yango kutu te abimi akei aye kozonga lobi nango ntango azongi lobi nango boyebiki na poto soko boti malamu lelo lobi obimi na yo mwasi abimi na maternité kobima mwasi abimi na maternité bakomi na ndako kosokipe na mwana kaka ndenge ezalaka tusa mwasi aza kosokipe na mwana tusa nzoka ye sikoyo biloko oyo amonaki wana etikalaki wapi na mutu mwasi awuti kobota une semaine okosimbe te deuxième semaine non troisième semaine quatrième bavandaka mwana kokisi 3 mois mwasi mpe baposa nzoto ye mo bali kokende vers mobali asimba mobali na ndenge ezalaka linyoko atembe kokosala nini eloko te 5 mois 6 mois mwasi abimi c'est quoi ça mobali nanga tozalaka bien mobali na boti mwana mais ndenge nini yango boye azoko simba ngate quand même 6 mois eze belé mwasi bani ko se renseigner soki mwasi aboti bani ko tuna ba soki mwasi aboti mobali akendaka ne asalaka ye bolingo après combien de temps babi musu tozanga une semaine so boti bien musu 2 semaines musu ça dépend ya mobali na yo mutu na explique musu après 1 mois musu après 2 mois mutu après sa réponse ya ko pesa abi menga ça fait 6 mois mobali o simba ngate ngamo na olinga na meka tata nazo meka ko na meka ndenge zalaka ke mwasi ozota bo mobali na meka osima mobali po ko kopesa mobali posa bokende na ye na kati ya nini ya lieu sacré mobali osa nini ezo simba kate mobali olinga te mobali azolinga te mobali 9 mois mwasi bi komelo ko mususu ndenge ni mobali azoka kosimba ngai te pourquoi azoko kalisu te depuis mwasi aboti 10 mois mobali asimba ke susu na nzoto te soka miki mobali mbala bite ucho bota ngaba pesa nga conseil ke so mwasi ucho bota il faut osimba yeno kite sineto oya kozaze mi mususu mwana azana no muke wana siko ko mobali alobite ngana tuni conseil ba episinga ke soki mwasi ucho ko bota uko simbe no kite poso na simbi no ki uko siko kozaze mi poso mwasi ucho ko bota matrice neza ka moto okoki ko ya kozaze mi mwana azamuke il faut na mwana apusana mwasi bandi ko vanda ka mibali kam to atelema te basi atelema poso une année mbula mobimbe koki mwasi habiter oyo komi eloko mususu ndenge nini mobali akokosima nga na nzoto te to bando vivre ka boye non abandi koswanisa mobali boyebi biso basi na koswanisa toumela te abandi koswanisa mobali mais non ndenge nini ka nde ezalaka na kati ya ndako mobali avandisi ye mobali Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service.
la préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Mobali ya yebiso yebi koyebisa ngana na salle d'accouchement natala ndo bande kobota eza erreur ya vie oyo sali na onga pe na sali biso mibale to sali erreur wana ezalaki plaisir ngai pe na assister ndenge ozobota mais c'était à ta demande à toi yundo senga kinga moi je te l'avais jamais demandé, c'est toi qui m'as proposé. Au Seigneur, tu as fait une demande. Na cadre bolingo na dimana assisté. Mais pendant l'accouchement, makambo oyo eleki ndenge na mona ko zobota. Babilo ko nyoso ndebi makyo na nzoto. Naza dégoûté. Yango zo mona ke na ko kana ko télématé pour na sala yo amour. Bo excusez fona lo ba nde babiki na indication so nza la raté vraiment poser na kati ya émission pour nous pour le mariage. On va parler de tout et de rien. Tu bien que tu camoufler, mais tu as pour la compréhension, c'est l'amour musika. Mon babi, je ne peux plus te faire l'amour. Donc, je suis dégoûté. Naza dégoûté. Il y a comme cette image-là, quand ça revient dans ma tête, na mona keo, na kokokate, na zo kokapete. Na yebi peto ce qui na kokoka. Kosala na kokokate. Somo ndenge ya monaki. Biloko ya monaki. Mwana bandiko ba oh mais non, ngape na yeba kite ke soki moi sazo kende kobota muso ko bimisa ba kaka, après ça va kobota, na tuna kima ba sage femme ba bi où ça arrive. Beaucoup de femmes basi belé et la kanaba et la kabango ezala kanango ezelo kwa liboso te parce que nga moko pe na mona kyango ponde ba pousser oli na pousser na liboso na pousser ki na sima kuna ndenge bimaki na tanga mo pe na zaki gêné na tunaki ba sage femme est-ce que yelika nga lokwa zaki accouchement liboso ba bina nga te et la kanango ba te belé donc ezaka nga te la ka ba te belé mobala lobi oui et là on ba te belé mutu na mutana ndenge ngaka ne na mona ki wana entre na ko kate ki mosa mobali nazo ko kangoti na yebite soki kolongwa mkoni na mutu pona kwa suko matelo na nzoto je ne peux pas nazo kokate moi ça bandi kolela oh non ezalaka te et comme la rapi batu mususu balobi ezaka ngai te on a une année na kati ya ndako sans que moi sina mobali ba simba na nzoto mbula mobimba moi na kokisi une année ya on a votre deuxième maman le kola moi no yanga yepa deuxième maman ko expliquer le kam maman tala le kam ko melinga ya on a ko so na bino ba oyo boza na bazemi bozo kende kobota tona no botite lobi kuno kobota eloko onde ko na bino mwasi asali ko sala yango te ke okende na mobali na kati ya salle d'accouchement de peur que okutana na mobali azalo kola oyo akoki somo wana te bo soto wana bimi na nzoto mwasi akoki yango te eza pe na bambali mususu alinga komona même pe nde toloba ko période naza na règle biso tant to okola to loba ko naza indisposé sera été naza indisposé tant biso to okola na génération na biso ora témoin tenga naza indisposé te moyen te naza indisposé wana naza na ba période
nde tolobaka mwasi aza na barègle biso ntango tokola tolobaka naza indisposé même barègle na yo oyo ya yo moko ezomema na kati ya nzoto kolinga te mobali amonaka yango kolinga te mobali amona amoka mobali no azala médecin mais soki ame mibali ya boye kolinga te amona oza na baperiode na yo olongoli babande hygiénique otiki wana eza na bamakila mobali atala yango okomona ta mosusu mibali nyonso to baloba te mosusu batika makambo na motema okomona mobali amonaki babande hygiénique na yo na basalite na yango bamafuta mbila wana nyonso eza likolo okomona 2 3 4 5 jours akokosimbo na nzoto te po ezoele na mutu ezoli na mutu azomona ki ata mutu asimbi yo boye akanisi babandu wana mafuta mbila nyonso yali kola babandu wana atali yango bon elongoli eposa alobeli ote me elongoli eposa kosangana na yo nakoloba mpe lisusu na bandeko basi oyo bazalaka ki oyoki posa ya kopete nalobi ke toza na kati ya sans tabou oyoki posa ya kopete to posa ya kobimisa mopepe bokolimbisanga na éducation biso bangala epana biso bangala na éducation soni ezala te biso bangala so toloba likamu tolobaka likamu ndenge ezali biso bangala tobengaka nyamanyama na nkombo nango biso bangala toya bato soni te eza na basi mosusu oza na mobali oyoki posa kopimisa mopepe ovandi na mobali eske yoka tui obimisi mopepe soki eza mobali eza badelire na ye te akodegute bokozala boye na tatami bwana boza na kati ya bisengo ta mosu eloko wana eyeli na mutu pungu wana eye muna mbala moko soda asali nini soda alali pongi kosanganaki mwasi na mobali eza eloko moko ewumelaka te eza ya ta moko moke eza plaisir moko ya moke mais plaisir wana soki obebisi yango kaka ekimaka mpe esaka nini ekendaka oyo nazopesa conseil na bandeko basi soki oza na ndako ya libala ozalaka na mobali kolinga te na momano ya pete oza na posa kopete to oza posa kotindika mopepe otindika yango na miso ya mobali te mibali balingaka bongo te bandeko soki okomi na momano elingi kopete na yo kende na toilette betango moko ya mpungu oza na toilette moto akoyoka solo wana te yo moko okika solo na yo kobeta yango na miso ya mobali te eza na mibali mosusu eza nango badelire na bango aza nango pungu abeteli mwasi mpe pungu mais soki oyebiki mobali na alingaka biloko ya bongo te kopete na misu na ye te kobeta yango na misu na ye te de peur ke efaire dégoûter ye mposa kosangana na yo eza solo euti na kati ya nzoto soki kutu haleine ya munoko ezalaka mabe okomona moninga yiko embrasser yo ayoki solo mabe na munoko atiki po embrasser combien de fois oyo euti na kati ya libumu evandi ebimi puu epesi solo ya mabe yo kalisi moninga ko supporter yango te bokolinga bosangana boye solo wana eyeli ye mbamoko adégoûté omona soda alalaka te soda alali ale journée wana soirée na bino ebebi le temps de faire l'amour ezala mokie tant wana omona ebebaka te ebebi ce n'est pas bien soki ozala bacomportement ya kopete esika mobali azali tika bacomportement wana eza bien te eya malamu te soki oyoki posa ya kobimisa yango kende mosika bimisa soki mobali bozani na chambre kende na toilette kende kobimisa yango place bozana mobali te ezalaka bien te soki omoi kozana bapériode oza na barègle na yo obimisi banini watex wana nde toze tobenga ntanto okola babande hygiénique kolinga te mobali amona yango eya biloko ya bosoto eya biloko te mobali amona zwa yango bwaka sanke mobali amona même baprote slip okaka sotika prote slip na yo ntango olongoli slip kolinga te mobali amona baprote slip wana bato mosusu baya bato ankele kolinga te amona yango longola wana ndenge nkuku pourquoi akomona yango biloko wana ekomaka ke mobali akoki komona soki ta mosusu oza malade pendant koza malade moto akoyede aza te ye ka moto fo aide yo biloko wana akoki komona yango ezoderange te parce que mwasi na nga azobela moto akoyede mwasi na nga aza te moto akomona nzoto mwasi na nga te nga moko nasala yango premier jour oza deuxième troisième jour akomesana mais quand tu es en bonne santé non erreur oyo mwana mwasi asali tokobenga yango ka erreur to tobenga yango nini sano bino bokomelaka nde bokomelaka na commentaire libala ebebi
mobali a dégoûté na bolingo soki mobali a dégoûté yo azasu na posa na yo ta kotelema te na bolingo soki pe mwasi a dégoûté mobali mwasi akoma frigide atelema liso te. C'est comme ça, vice versa. Kolinga te soki okende na stade d'accouchement okende na mobali soki okende na mobali et que chance et sourire so babi pousser mwana ou pousser ka mwana c'est bon, mais ceux qui babi pousser mwana yo pousser na kaka ce n'est pas bon parce que mobali atikali nango na mutu à cause la zoli atama tembele soka kanisi ngwana posa kolie sili azoli ya pondu soka kanisi posa kolie sili azoli ya madesi posa kolia siko akotele mandenge nini po bosa ngisa nzoto moya telema ezati po bosa ngisa nzoto eza conseil o nenda ngona bino bandeko na ngaya basi ba mama botindela bana na biso video o bana batala yango ekosunga bana ki mundele biso toza batu moyindo toza na makamususu oyo toyi kolandaka ya mindele te makamusu ya mindele basalaka eza ya biso te biso tokola na Afrique toyeba ba Saint-Valentin te toyo koyeba kwa mundela transmettre biso likambo ya Saint-Valentin tala Saint-Valentin ndenge eza kobebisa mabala ba mususu mwasi mususu mobali alali libanda mobali alali na ndako te alali libanda mukolo ya Saint-Valentin mobali a découché mais ntango ozo na ntango aya koti ayeli mwasi fleur est-ce que ezalaka mukolo yango baza kosavourer Saint-Valentin mobali alali libanda azo alobi na ntango ayeli mwasi fleur moto mwindu est-ce que mundela kosala bongo mundela yebi ke za journée mo pona eza c'est une journée précieuse et un jour à Saint-Valentin eza mukolo bolingo pona mundele a découcher te okele alibanda te mais mibala ba congolais balekela mungwa oyo le bana ngata ndeko na nga mama Ijika bébé na pesi mbote mama Ijika bébé soko kotalanga ndenga lo baka mibala ba congolais balekela mungwa bango surtout balekela mungwa te mais o balekela mungwa mobali alali libanda aye lobi aye na bouquet de fleurs mais libanda lalaki na mwasi mususu libanda asali bolingo na mwasi mususu asali makambo oyo fasa na mwasi na mko Saint-Valentin pour balinga Saint-Valentin asali yango na mwasi mususu mazu ya lobi na tongo azo la mwasi fleur. Quel manque à respect, quel manque à considération. À quoi bon ya ko fêter ba Saint-Valentin eza makambo mindele nde ba ko respecter yango biso to respecter yango te basi banyoko mina ba Saint-Valentin aw boki mwa ba pétale na mbeto mobali ayete mobali asa uti kota uteka azonga kina 1h 2h du matin aza fatigué auti ko lembola côté mususu ndenge na yebisa kina bina banga kete so na banga kende na kota ko kavute na lobi biso bangala tozana na soni te biso bangala na éducation soni ezate soki na sala ko na sala hawana c'est parce que na banga kete so ngena banga kae na osala yo ngote boyoka mobali ya mutu mwendo balekela Mungu. Alors bandeko na ngai ona kosukisa yo ozotalanga mama ile ya nitu aika na conseil ya koloba ete mukolo ya kobota na salle d'accouchement soko limokota na mobali kota na ye oyo koya na sima etalika yo mais soko koloka conseil kokota na ye te soki basi babimisi mwana omweke mwana sa komi yo na tolo obi bakotisa mobali comme ça mobali amona mwana na ye de père que ça là yo lokola oya pesenga lisolo jeune fille lokola bino bana ngo botalanga jeune fille une année sans que mobali asime na nzoto biso basi to supportaka ozo supporter na yo mobali azana yete obi oboya na mobali bokabwa na bino na moto longoli ba besoin sexuel wana moso tina te parce que ça se passe dans la tête. Mais oya azana mobali abiki na uti ko bota c'est bon nzoto na ngese zungi na zana mobali ta mobali ko suko servir yote et ça la ka moi liboma mona muta komi kanda mwasa komi kufane mwasa baby asu malamte bando boto bongali soute moi yebisa bino vérité ezate oya kutana nango moi yebisa bino ezate awa ngala lobi na tangi komo mutu te est-ce que na tangi mboka vandaka te mais na beteli bino kaka lisolo na kombo na mboka vandaka na tangi libino te popo boye ba ete lisolo ona ko senga na bino ba mama botalinga bo partager na bana na biso e ko sunga ta mwana moko nde na uti koloba
ba intimité ba biloko intimité hein ozana ba période na yo ba règle kolinga te mobala mona kango mel balinga biloko wana te c'est dégoûtant kolinga te mobala mona ka biloko no wana o na longoli kaka na chaka wana na kosukola ngo sima te ko chaka wana te na longola ngo sima longola kanga la sachet kende ko boka na toilette boza kana mobali balisa yango yo na mona ko yo mona ba règle te si na mona ka na mona te na mwasi na mona te yale kwa mobali mwasi ovandi hôtel mo taché so amoka ningo taché makila ninga amona boyebi pourquoi bon wana to wana ngopela msusu mbele so tu balenga na sani te mibali nyoso tu te bakenda ole na sani kumile kwa mbwa azomela mai ka boyebi mbwa ta mela mai ka kumile kwa mbwa azomela mai ba so tu bamela bongo te ba on so tu te en tout cas pona lelo to suki wana kani na yebisa rabino émission ngeza pona ko bebisa te eza pona obongisa soko za fanatique révolté kotala ngate po sepano na ngate soza muto akanda kotala ngate po sepano na ngate. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambi kalusa kumuna nzamba nibeshenel bana betu bons buka mataba bisous. Bonne journée, bye bye.